Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Bandeko na ngai réalité ya poto. Nazotiela bino boyo kabino moko réalité ya poto. Eza bandeko mingi baza a na kin. Bozalaka na kin. Bokansaka ke poto eza lola. Poto eza lola te. Batu mingi boza na bino kutu na kini kuna. Boleki batu ya poto na musika. Okoko mona pe ya mutu bokansa clochard mais aza mutu. Mais siko clochard wana peut-être abosa na rake vina e ezaka na brillant. Donc réalité à poto eza na makambo ebele. Batu mingi na poto awa. Donc bazalo ka batu bazala na poto te. So tali pe bango mingi la plupart ezo wuta na miteba. Poto eza batu mitema malamu. Batu bapesa batu vie. Nde batu bozana pa batu bakokoza na poto. Na poto il faut pesa batu vie. Omona nzambe pa kufula yo, mais na poto soko yo kangi makambo. Makambo yo soto kangi, nzambe pa okangela yo nyonso. Réalité à poto. Il faut pesa batu vie. Après omona ndenge nzambe osalela yo ya minene. Parce que batu bi ba na poto awa, baza ya kodoka. Baza ya kodoka, bazo finga na batu ba finga kate. Bazo kota makambo ifali pa ba kota. Na muto ozolinga nuire ye, ozomona ke ya aza na vie. Mais ozolinga ko nuire ye. Ozolandela vie ya mutu moko boyo koki kutu kolandela ye to koki kutu nde ko diembela na sima na ye po ya la kiso ndeni batambolaka. Donc réalité à poto batu bingi la plupart mituna bango eza malamu lisusu te. Mituna bango eza malamu mususu te otalaka ke oui. Makambo na ezo simba te. Omoni ya muninge simba nango malgré pas zo bosser na ye kaka. Et puis la plupart ya bato yo donc basepela rapenza na poto te bakoma okanisela batu baka basimba kisi. Parce que so omoni mutu akanisela muningo simba kisi c'est que ye moko azo kokate. Parce que biso toyebi ke nzambe nde mokonzi. Nzambe nde mokonzi ngana otela bino ba réalité à vie. Et puis bokende te bozala wana lisusu tina suka. Donc bozo yoka mate ya lelo. Merci. Na yo vivra bien koya poto te. Et bela batu baza na Kinshasa, ba il verra bien que batu bele baza na poto. Mais tellement boyebi réalité ya poto te, bozaka na réalité ya poto. Ceux qui na Congo simbaka $700 chaque mois koya poto te. Ceux qui na Congo zaka na car na yo vivra bien koya poto te. Et bela batu baza na Kinshasa, ba il verra bien que batu bele baza na poto. Mais tellement boyebi réalité ya poto te, bozaka na réalité ya poto. Ceux qui na Congo simbaka $700 chaque mois koya poto te. Ceux qui na Congo zaka na car na yo vivra bien koya poto te. Et bela batu baza na Kinshasa, ba il verra bien que batu bele baza na poto. Mais tellement boyebi réalité ya poto te, bozaka na réalité ya poto. Ceux qui na Congo simbaka $700 chaque mois koya poto te. Ceux qui na Congo zaka na car na yo vivra bien koya poto te. Et bela batu baza na Kinshasa, ba il verra bien que batu bele baza na poto. Mais tellement boyebi réalité ya poto te, bozaka na réalité ya poto. Ceux qui na Congo simbaka $700 chaque mois koya poto te. Ceux qui na Congo zaka na car na yo vivra bien koya poto te. Et bela batu baza na Kinshasa, ba il verra bien que batu bele baza na poto. Mais tellement boyebi réalité ya poto te, bozaka na réalité ya poto. Ceux qui na Congo simbaka $700 chaque mois koya poto te. Ceux qui na Congo zaka na car na yo vivra bien koya poto te. Et bela batu baza na Kinshasa, ba il verra bien que batu bele baza na poto. Mais tellement boyebi réalité ya poto te, bozaka na réalité ya poto. So batu bayebisa ko maloba négative. Ce matin, moi je suis venu avec des paroles positives. Ya koyebisa yo papa nanga. Et simbité, mais cela ne dit pas encore que tu as échoué. Et Zagame est simbité. Continuez, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Que personne ne te décourage. Personne ne te décourage. Que personne ne te décourage. Wakotika mutute. Tika loboko nzambe ya bomoi. Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomoi. Yesu Masia Nazareth le Dieu de mon parcours. Attendre sa main puissante. Nikolo bomoi na yo.
À Fongolo Banzela parce qu'il s'appelle le chemin. À côté de notre destinée parce qu'il s'appelle la porte de vie. C'est lui la porte. À Simbi Sao parce que sa main, c'est une main puissante. Nzamba solo pe abomoy. Ata batu bazo memo na humiliation. Il y a quelqu'un qui t'appelle par ton nom. Tranche pour encourager yo. Pour yebisa yo ke yaya okotika mutute. Okotika mutute. So batu bayebisa ko maloba négative. Et na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 o pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapa ya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya koumela mama Bijou alobi kobanga te mama Bijou sololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama Bijou alobi toza na problème ya maïté toza na problème ya couranté toza na départ unique toza na groupe tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement aux 8 chambres na yo ya kolala ya bien soki pe okoya koumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te mama Bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Irebu A37 okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosa na eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama Bijou na numéro wana